Oui, bah pasteur, bah là, les sabissons à niveau moko, bah Venturo, bah Félix, bah Joseph, bah Nani, bah Tunabino, ceux qui bah Moïse, bah Beba, bah Fayulu, bah Dosala. Suite aux alagi bata Jésus-Christ, tenez c'est au popo la bangos. L'homme prudent voit le mal de loin. À venir à jeunesse, c'est détruite. Même à ta Félix, tu sais qu'il y a coca jeunesse sauté. Même à ta Félix, tu sais qu'il y a coca jeunesse sauté. L'homme prudent voit le mal de loin. Bah peuple au bazar la poto. Oh ya poso moyindo ba kena mboka bapaya. Comment est-ce que Yesu mutabiki sibinote? L'homme prudent voit le mal de loin. Okanga bango koma mekana ko. Kasi yango nazolo bate Pakistan kimi maladi na mboka ni. Voilà. En Europe. Ayiko vanda na wana. En Afrique, na Congo. Pour ayebi déjà que terre promise, c'est le Congo. Balobe lango siko na Bible l'esprit mo ya kofinika funga. L'homme prudent voit le mal de loin. Abandi ko dévierger ba fille na biso ko bomba bana mibali. Ba komo bimisa ba mindele. Ba Moïse Katumba koto wana. Ba Kengo Wadondo. Ba Kamitatu. L'homme prudent voit le mal de loin. Inspiration ya makambo eza ya relaxa vraiment que ba Congolais ba uta wapi. C'est ça. Bato ba mindele ba botana bango ba descendant wana mona kana ya ba Marocain, ba Égyptien, ba Algérien, ba nani ba Kadhafi wana tout. Ba sa bana ya ba femme congolais. L'homme prudent voit le mal de loin. Mona ngo même na dire la question là. Au moins cimetière mo boza ka venda na weza propre. O asalitane bangisa mi. Bon. L'homme prudent voit le mal de loin. Bah comme la braza na ngambo. Bah kakezo beta la kota kini. Bah mon intimidation. Te nzamba zo lakisa bongo ki na vanda kawa. Voilà. Zamba ngo yango nazala kawa. Kake ba image. Grand rivière, Nzadi Congo. L'homme prudent voit le mal de loin. N'appelle ce qu'on a une question. Est-ce que Moïse Zaki nani na o ando tambusaba. Moïse Zaki nani. Tata mpongo tulendo. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, fidèle internaute, mbote na bino nyonso partout, bozwami partout dans le monde pour na kolanda zwe matoko le sénateur à vie de la presse awana tolobe la vie, c'est-à-dire c'est ma maison. Ici, c'est ma maison. Awanda kunanga tolobe la vie place na banda masolo. En tout cas, vous s'abonner massivement, ma bino nyonso vraiment boninga zwe matoko et puis ba abonner nyonso ya tolobe la vie, vous partager sur cette émission oyoyo et au sala bien parce que toza suna man mamona. To yambie li sous lelo pour la 3e fois awana tolobe la vie. Ndé na profiter na pesa mbote na ba oyangai à mon papa Papi Gen. Tolobe la vie, TGV réel, l'homme prudent voit les mains de loin. Prophète Bob Magema du Canada, pourquoi pas à Washington, les grands pays 4 fois prêtre. Donc il y a vraiment ce qui était ma plein. Donc exploit on peut ça l'Arabie sur na tolobe la vie et pourquoi pas président Jackson Mouya Aigle Blanc depuis les États-Unis, on évite à Toto, roi de Gaulle. Para français de Gaulle Ngoyi. Tozana man mamona pour que to décortiquer les sous ma solo ndenge zala toujours ya mboka. Man mamona matondo. Matondo mingi mbote mingi tata ndenge to yokuta lisusu wa na ngolo ya yemo konfumu kimbangu tanga zali ko bomba biso na nzoto ya SKK. Voilà. Alors, santé zandengeni depuis tout ko sa na émission sala kina Papi Gen et ti lelo santé zandengeni. Nzoto ya muta molimo eningana kana bonzoto mena molimo eningana ate tango nyonso tata zo bomba biso adundi ba mipepe nyonso mabe o elinga okomela moto mwindu nyonso esika ya zali papa Simoki angani alobaki ete moto mwindu nyonso esika zali azala pose mipepe wana ya maladi wana yaki na niveau propriété mindele bazanango à niveau ya ba soin na organisation bango basala na bamboka na bango par rapport ya biso awa organisation moins sécurité de vie sociale ezate bopito ezate ba morgue ezate donc courant ezate ba médecin basala ba grève voilà mon pipi wana papa mona yake ta ngamona na mokili
na mona bato nde bakufela ba oyo yanga na bombi bango na ba oyo pe baza na bango yanga te soki aza na moko kati na famille na bango aza yanga voilà. Babika kaka na kati na bango yeba yango tata Mosakoli famille na bino mobimba bokoza la muta yebi mvuluzi kimbangu te ayebi diangenda te ayebi kisolokele te ayebi dialongane te bazate mais soki moko ata mwana oncle na bino ata beau frère na bino soka kota na famille na bakombo wana ngala zotanga voilà ya mvuluzi kimbangu ye wana sangisi bakombo wana nyonso pe abotami lisu na nzoto eskaka chef Simon Kimbangu Kiangani voilà mi pepe koko ya eningisi libota tango elembo eza kaka na kati wana boko sauver voilà. Parce que je pense que histoire il y a Lot ou il y a Noé bana na ba momi na bango histoire ya Noé voilà ba sauver na sima père na bango bakota na nzanza oyebi ke nzambe alinga boma Sodome selon histoire ya Babylone mais Abraham ayebisi nzambe moko na nga aza na kati donc bato basauve bana poto oyo bangele bungi eza bana mvuluzi kimbangu bakombatant oyo baa na poto oyo basauve baninga na bango bakombatant oyo bayebi bana Fumbu Kimbangu bapeuple oyo baza na poto oyo ya poso moyindo bakee na mboka bapaya komona teke Yesu moto abikisi bino te Kiangani alobaki na dundi maladi wana da maladi ebimaki ya coronavirus toza nango te Pakistanais mo akesomba biloko ne na ville kuna bimisaki bagarre voilà alinga kote we jo wana lobine il faut kashine doit ko Pakistanais azo expliquer vima que awa na Congo maladi wana ezate bolingi na kota pourquoi bola kota na kashine pourquoi mais Pakistanais ça na l'arnaque voilà ya kosomba kashine $, moins de $1 voilà mais alobi na garde du corps wana ya mamba wala soki bachana ba supermarché wana mais yo zo faire croire batu na Congo maladi eza ndenge pona nini ngala uti kutu Pakistan aza awa na yebi make maladi ezate po Kimbangu azalaka awa voilà OK à comprendre que na Congo maladi ezate pakistanais comprendre que oh mais yo za nani o ngala za congolais oh mais na pays na bino maladi ezate ngala kimi kutu maladi koto na biso voilà. Vision wala ngala zoaki ki na Congo po ngala yebi ke Congo eza terre sainte voilà terre moko sacré là où l'esprit de Dieu habite voilà parce que Bible lobby au-delà de l'Éthiopie il y a un pays coupé par des fleuves okay. par des petits ruisseaux par des rivières c'est là où moi j'habite je suis là Bible na bino mutelo bien quoi Bible na bino il y a un pays en Afrique voilà coupé par des rivières pourquoi le batushu Bible na bino yo moko milongola mais il faut la milongola parce que bino ba koti sa bino na neti soko pasuli ata verset nango o memi lisumu neti donc yango na livre saint neti makambo eza na kati eza ya solo Aeta Kimbanga bibo okanga muyibi na mukanda na ya onga zo kanga muyibi na mukanda alors okanga bango koma mekana kwesi kasi yango nazolo bate Pakistan kimi maladi na mboka ni voilà na Europe ayiko vanda na wana na Afrique na Congo po ayibi déjà que terre promise c'est le Congo balobelongo siko na Bible l'esprit mo ya kofinika funga fallait boloba kaka il y a un pays en Afrique le Congo coupé par des rivières moi zami ba le Congo ni République démocratique du Congo Congo ezami balete Congo eza Afrique donc Afrique ndeza Congo siko to na Congo parce que na Congo Brazzaville pesa siko mutema siko ya Afrique gâchette OK ya Afrique c'est le Congo RDC place Nzamba Vanda place fleuve de Jourdain et les cabinets ozobengango fleuve Congo soki nzadi soki nini fleuve ngo yango wana
siko kokabwana na euta pi biso ba africain biso na biso ba africain to koma neti ndengo lobi ke non Congo Afrique mais to koma ba africain biso na biso kokabwana côté euta pi tangu Babylone aye ko viser système en Afrique à côté ya nord ya Afrique abandi ko dévierger ba fille na biso ko bomba bana mibali ba komo bimisa ba mindele ba Moïse Katumbi koto wana ba Kengo Wadondo ba Kamitatu ba mona koto ba uta ba bota makina violence ya mundela ya ekuta batu mo boye organisé donc c'est une fois panza bang te apanza te jalousie te keto voilà zino et sali mundele abia biso be photo ando bala ba fille na bango ok siko soka bali amoni fille wana za bien aolinga bomba mbali na ye po yatika na ye mindele ba côté réunion te terre photo zwango to exterminer ba noir ok babandi ko exterminer ba noir métissage koti dès lequel est né Jésus-Christ d'une manière que Jésus-Christ était né métissage koti na Maroc Algérie Égypte Libye et piti moke na Mauritanie obane ke ba koto wana ba peyango yebiango be Ethiopia bani parce que tata mpungu tulendo o eza dossier ok to refermer parenthèse en moke po inspiration ya makambo eza ya relaxa vraiment ke ba congolais ba uta wapi c'est ça bato ba mindele ba botana bango ba descendant wana mona kana ya ba marocain ba égyptien ba algérien ba nani ba Kadhafi wana tout baza bana ya ba femme congolaise parce que à ce temps là ba ndo benga biso ba bena Congo tout le monde que violence est l'équipe to sengi pas tata mpungu tout lendo il faut to quitter terre tout qu'est-ce wapi nzamba lobi kasi bolanda mbwetete ya Kakongo étoile sérieuse wana ezalaka histoire no bete ezalaka na Bible ba mage tant ba enda kotala Yesu balanda ke étoile fongola biso na kenda kotala Yesu ngala zo betelo histoire kasi po ya exode batu ba yebika ke Moïse azwaki bana Israël akendaki na bango Israël akabula azwaki bango na Égypte akati te exode des hommes ba noir wana ba bena Congo ok babandi ko kita sikoyo na sud d'Afrique ok pour batailler na nord ba moni que violence wana ndenge leki ba kimi na bon bon nzambe tele mezalaki tolobi na tata mais moi to vana na bato na marque bango bazolingela ezate totika bango na busoto na bango l'exception nzela bisoto kende mbwetete ya Kakongo ebimi arc-en-ciel tata lobi place bokokoma bokomona mboka moko boye ekabwana na bibale eza na ba rivière eya na zamba eya na nyonso bomona arc-en-ciel esani etourne wana banoir bakangi bisaka mindele bamoni yango vrai bato nde bani batikela biso terrain badie na bango to réunier na bamboka na bango voilà kasi ba comme ça yango ya bango te to réunier na bamboka na biso donc ba comme ça ya bango métis aza noir te nga komona nga Jeffirin naza meti na botama na limete oza noir te donc me bandi bwana baza ba noir te bana violence ok mbwetete ya Kakongo ebimi bayaya balandi mbwetete oyo alembaki oyo kalobi yaya nga namoni fo natikala nakufela nakokotambola te bapesi eta mosusu 100 ngombe 4 femmes batikili quelques garçons banini batongi Mali ok bakiti batongi Guinée baoyo bazolemba bazotikala mais Congo man ayebaki dia place azotinda ye voilà babi bino botikali botonga mboko
yo tikali tonga awa yo tikali tonga Ghana yo tikali tonga o comprendre bazo tikali mais siko bango bazo landa siko prophétie ya mbwete te pona ne sali cercle te ba komi na braza na ngambo ba kakezo beta na kota kini ba bonne intimidation te nzamba zo lakisa bongo ki na banda kawa voilà zamba ngo yango nazala kawa ka ba image grand rivière nzadi Congo ancêtre babi to sala babwatu to yeba na ngambo wana eza ndenge nini ya ndeni voilà masolo kitoko bo s'abonner bo tala ne place tozane yo bo na bi mukuse pofo invité à la vraiment poser d'abord comprendre invité fois à la poser to kimi ba place à makelele donc on to yé place yo donc bo comprendre maman na histoire voilà bo zonka na tolobe la vie désormais man mamona na tolobe to continuer histoire on zo suka kaka tango ngape ce qu'on a une question parce que Moïse ezaki nani na o ndo tambusa ba Moïse ezaki nani tata mpongo tulendo Moïse wana eza l'homme tiré dans l'eau maza mbuta maza OK et wana babengaki Moses donc yebta ndo tambusa bango bo ye mutu tata ankulu kasi ye wana te professeur kita ipana yeke mema babena Congo kende tika bango na royaume Congo so azai noir pe nati Congo vraiment voilà mu Congo yo kasi ba peuple ba ndo ezalaki bangala baluba bana ete alaika ba peuple Congo OK Congo wana ya Congo king Congo OK peuple Congo so pourquoi comme Congo vous avez Congo vous avez comment so Congo Congo otokate Congo ngo elingo laksa léopard ngo so ko yaka ko wana yango wana kombo ya royaume du léopard OK mon frère biso toza ba félin Béthiopie baza ba félin balakisa biso symbole ya Lion of Judah OK lion de la tribu de Juda voilà mais nkosi yengo lulendo mbuta les Éthiopiens là les Haïlé Sélassié là bayebaki ke vrai lion eza na royaume Congo voilà tango bakati mai bamoni make arc-en-ciel esalami voilà esali cercle babia evava awa place yango yango babandi otala mpe babandi opanzala bamoni bamama ya kalamu bamai moko ya lakota kitambo bamai moko ya lakota bamai ya ntsele bamai ya kwangu bamai ya njili babia oyebi yana bamai mosusu na kina ezonga carrière ndeni bamai te ekitaka boye te mai moko eza koto ya baipene bakota ezongaka ozoyeba te ke tourne tunde kalamu te kalamu akitaka boye mai moko boye ezali namonaki yango avio mai oyo rivière ya Mbinza ifo yala mai wana nabi me mai oyo ndenge ni bamai tu baipene ekita etourna esa neti ezonga arrière tala pe yoyo moto ya kosakana nango bino bolati baveste bacravate banini moi je vais verbaliser yo bino boyebi yango place euta to yo outi wapi. Alors, man mamona pour que tu conclure na dossier ndo le bito chango parenthèse nzamba vandaka awa voilà siko nango a la kisa babilo kona otanga ngo na nchikto eza na prophète moko abotama ya la kisa ukoma webi yango ndenge mais biso toza avant tozala yo pozala ki avant tozala comprendre siko l'esprit de Dieu soki c'est oyo l'esprit des ancêtres soki c'est koti katina yo okobimisa biloko o même ba professeur à université bazana besoin ba yoka po muta sala téléphone akota nchikite muta sala ville break akota nchikite muta sala pyramide akota nchikite biso to bato to kota ba nchikite mais makambo to lobaka edaka bato bakota ba nchiki pour mine personne wana ministre azaso professeur ani ayebi na histoire te place to huta le temps on comprendre histoire il faut na tikonyo ko la bande ko nanga nazonga jika na linga na détourner 34000 balles malamu nazonga sa côté pour ça la makamba bien mboka na biso ezala kitoko mais tellement baza bangele bungi bayebi place ba huta te na ba président na bino bachaka na pouvoir boyebi place ba huta te boyebi ba classe bokota batina nango te
boyebi ba pharmaçonnerie, ba Rose Croix, ba Incankar, ba groupe de réveil, ceux qui de dormir, ba oyo ba nini ba Eliminati, ba oyo ba Prima Coureo, ba tsala ki nango na liboso pe ils ont régné kaka chef nango kala pete mususu auta kufa chitenge yezu. Bo kotisi yango na ba mabota. Bo bosani bo nzambe na biso to uta wapi pourquoi to ya awa. Man mamona na makambo lobi tozomona beaucoup plus na Congo, surtout na Kin. L'église est belé. L'église vraiment est belé. Na diembeli ka na place lobi wana. Alors d'après yo l'église ndé comme belé boy. Et même nini vraiment malamu na Congo. L'église ya Congo, na politique ya Congo, na musique ya Congo, eza ba front pour nous détruire cerveau na biso. Église ya faux. Politique ya faux. Université ya faux. Musique ya faux. Mikana hotel sabiso no nyonso na ya faux pona nini kara ya faux ya faux. Parce que bato nyonso tozo mona neti soi-disant ba leader musical ba boma bato. Ba leader politique ba sale bato saila na makila pena ki satana. Les professeurs d'université aux atemo yebi kutubango bataba livre. Tozongi na musique na biso. Musique nini wana oyo orienté biso. Musique ebotisi bakuluna, emelisisi batu ba masanga, ebinisisi basi mitakala. Et puis faut monaka ba clip na bango na ba mbetu. Azana peignoir. Avandi na mbetu, chambre. Kasi za réalisation, tout le bango za réalisation. Kasi yango na studio et papa bolimbisi. Koloba tendengo yembeli na studio et sengi feza ndengo wana na nini. Tokia beauté. Babungisa biso kibonzambe na biso. Awa biso tozo sala clip ha. Tozo sala clip te. Eza peka clip. Oui oui. Tozo tourner. Oui, na nature. Place mo peut pas bien. Tala matembele. Voilà. Tala nzeta bitabi. Parce que batu so baza 100 ministres ballon la plantation habitable. Voilà. To bimate, to s'en sortir te. Bonzambe na biso ezati. Yango moni nyonso ya biso eza ya bo baby. Toke na l'église. Ngai o nazo déclarer na président de la République abengisa biso bangunza, abengisa na ba pasteur. Pour examiner, il faut salama. Qui est un vrai pasteur? Qui est un vrai ngunza? Pour l'obia soit bato abanda ko enseigner bango liloba ya tata mokeli pour na bato bazala na cerveau orienté. Bino boteyi bato. Bopekisi coutume. Bokesa la mariage coutume. Yango dernièrement nazaki na ndeko moi si to sali moi débat ayebisi ngai ndeko frère oza ko bunga faut bossa na coutume ngabité yondo za we po babala yo il faut ba pesa ba biloko wana eza coutume c'est pourquoi bato ba koma ko ba sambela mingo balaksa ki ba sambela mingo na l'église de réveil ba boya coutume mais babala ka bango na coutume soit ba église de réveil c'est église d'endormir. Comment ça? Église d'endormir balali sa peuple. Oui, bah pasteur, bah là, lisa biso na niveau moko, bah Ventiro, bah Félix, bah Joseph, bah Nani, bah Tunabino, ceux qui bah Moïse, bah Beba, bah Fayulu, bah Dosala, ceux qui ont qui battent Jésus-Christ, tenez c'est au pour la bangos, bah Dosala, bah Ventiro, ceux qui ont qui battent Jésus-Christ. Donc pour tous abattre Jésus-Christ. Kasi pour tous abattre Jésus-Christ, yango le moni ba président ba to ko taper na mboko na ba ministre, ba to saka en esprit na biso. Pour na dit amen. Pardonnez-nous aux offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Vous blaguez avec les gens. Vous n'êtes pas des gens à pardonner. Du président jusqu'au chef du quartier. Biso botiki biso quand la position alléluia
fungule zai totika kutima teta so tozalaki na kutimi na biso bato bakonsaka na biso te pour bango déjà c'est balata kutimi ya vrai Jésus Christ yebi qui est ce Jésus là que vous adorez que vous ne connaissez pas au moins que balobi que soko yebi Yesu ozana nyonso ministre président nini couche politique wana nyonso bazana nyonso oui batwaka bakaro fele po bayebi vrai Yesu musicien musicien voilà banda na vie na bango wendo tina bapeti o René lelo omona ba vie na bango te voilà izala kaka omona ta musukutu neti petit mo na mona jour ya kide ya defa 4 jeep kalati sa batu ba veste atoteka musique oui église na bango voilà yebi qui est ce Jésus là biso siko Jésus o bango bazo lakisa biso po bango basani ba avancer ça je te dis la vérité président Chilombo yebi vrai Jésus Joseph Kabila a Ucholongo sénateur à vie ayebi vrai Jésus kotangila nga bakomba pam parce que tangi Joseph Kabila nga tangi Joseph Kabila voilà Joseph sénateur na pays ya banani donc c'est nazaranga mo sénateur à vie Zoé Matuku tela botika ba vanki bo aider biso bo aider peuple oyo bozo sala ça vous coûtera cher dans le monde spirituel mundela za ko tromper bino en état tango okufa ozalaki no président mais baki memiso pont moko boye na New York comme esclave spirituel ouais o lava kaka ba vitre na likolo kuna. Pourquoi nos frères sont en Europe? À cause de vous les politiciens. Plein de médecins na Europe, na Moscou. Ba médecins congolais basés belé na Moscou. Voilà. Ben intellectuels congolais basés belé na Amérique. Ba Ponte Modimo. Hein? Maman na mutamayele Ponte Modimo. Banda classe azwaka les premiers à Kembo Somi a sali distinction 87% d'examen d'état ya Congo série ya Mobutu. Voilà. Azui bourse à Kena Poto. Distinction sous pas ba mindele. Voilà. Mindele bien cerveau to ko tikangote. Ba blocage. Ba garde eko. Ba laver salaire bien ba. Ata yondo ka osimbi micro so ba tiona TV5 ba monument koza o bango ba la kana ba besoin bato ba la excellent voilà neti ba biso bo bango ba la besoin o binga maso ba kainga ba barenga mundela o lingali ya cerveau na ndengali ya ba kontina biso muso o ba cerveau ba vieto ba dara na potetikala comment ça a secret muso to pesa on avait voilà be monsieur koya on a lito na tuno sur question moko pourquoi man mamona maloba noeza la ka ndenge mobu net ko kisamara net ko kisamata mais ko kisamaka pona loba na batuki opération kanga pema voilà na lobaki yango avant ba papa wemba ba kufa ba mari et pour lobaki lomo ane misoto sala na yo bokechu ndenga finga ka fachi lobita on fachi akoma président boluke misoto sala na tolobela vina man mamona 2018 man mamona lobaka ngo bokechu ozo finga ka président siko tango azo koma président sorne kozala na wana na komi président afinga fachi ngala lekina bibo kechu il faut zala pe quand même na la réserve mutu yozo finga kombango yozaka ya kufinga voilà mutu yozo finga lobi soka komi président okoya OK au moins on continue sous ce qui et puis tout mon président Facha Koma président alors le ba elo moko que non ce qui président Facha a longé pouvoir IDPS et kozala nul et le lot moni makambo ezolokana ezolekana IDPS na nokutu président Facha longo te mais déjà to moni Jean-Marc Kabundi déjà azali loi cerveau montaire na IDPS wa bande bena ko azaki loi pilier ba tie libanda pourquoi nyonso wana olobaka ekokisamaka ibenga lobi na ba costomari kolanda ba supporter te botiki langa entraîneur mutu nazo betisa ba joueur
ba joueur siko ba Jean-Marc Kabundi ba Félix on ba banani wana otozo mona ba Kabuya banani équipe na bango IDPS ba 9 baza ba 8 baza so boto ki biso to beta la Léopard erondenga sina chedi retrait wala Kabuya ko beta retrait donc na ko tout la kana ballon ngamba moko ba le côté au moins équipe ezopola neti yemweni Niko ngidi vraiment voilà ba ba match beti ba classe ba on kate Mobutu adi voilà Mobutu adi demol susa eboye ya ro vienino Kabila fait mo le ba anglais abwa ki sauti lingala ba French voilà ameki mukeboye mkele ta sengele mo gang mo boy asala nevite ayebi kutu ndenge makambo ngo ezayelaka te ayebi ne rien ndenge ka diembela kaka na histoire ba jeune kaka nde ba ko libérer biso na maboka ya MPR mundela monika lire pero azokendela eza danger pour na biso to effacer tous inconnus mo boy to tia voilà mais bien obligé ba politicien na biso boza obligé ya ko travailler na monsieur oyo iloko wana na batata nyonso na IDPS iloko wana mazonga mkisima pendant 18 ans vous acceptez vous les Congolais ya kokoma na bino bata mongo mais ba diriger biso na mutu ayebi coaching ya pays te mutu ka Babylone a imposé alors bino kombo wala bandaka nzambe yana silence yepete au côté kuna boka maboko c'est l'esclavagisme. Bazana bespira ba Thomas Sankara, bazana bespira ba Kwame Nkrumah, bazana bespira ba Marcus Garvey, bazana bespira ba Moses Kabila. Esprit ka te ba impose ka bino ke zala wala comme président yokela ka biso kembisa ba peuple na yo. Bokoti na terre. Kabuya zibale, apesi bale bale kei sogina na Kabundi ye mais infiltré mo le côté na match les joueurs yakuta na pota boya kana ye banda obeta na lupopo banini momimo bache na kacha terre Janine mususu sogina bachaki chef à parlement Janine Mabunda yengam na longola ya yo mutu mwana mwasi o diriger ba tata marque wana antita yozana règle au diriger pays bongo na mboka moi c'est à diriger te vraiment mona na ba Angleterre ba reine bazali jamais comment ça jamais na Congo te wala Babylone système Congo za mwana mbali za mwana mwasite Congo za mwana mbali to déconner na mambo belé na politique ba to la ba déconnaka ba vivre mama kamngala lobaka ba déconnaka ba kengela ngala boulevard so na oleka muna maki akiti atali yewana ba yebinga ba dernier de tout ça aux pouvoir on dimino o latano nzamba ba mindele Jésus na bino pour kembisa peuple okembisa peuple et c'est Jésus là vous voyez bien que c'est le fils de Lucifer. Pourquoi vous utilisez le peuple bazalaka qui basambela na bango fils de Lucifer roi soleil bino bo acceptango dans l'hypocrisie ba l'axi bino orientation ngo bozui masolo et bongo biso peuple siko so suite à IDP ces années parce que président mais si dans le bagi IDP c'est que panzana et que kufa donc ba sin déjà yango bandi ko lakisa kasi yango na zolo bakabunda chebite. Ok. Ibenge fa longole na terre. So one is yo za libando zolo bage mutu azobeta dama zo boyo tune. Voilà. Fala tune depuis oh. Yo mo siko koti na terre. Tune batala. Obimika mofiti. Siko man mamona na nyoso wana avenir à jeunesse ces années. Avenir à jeunesse c'est détruite. Même ata Félix Tshisekedi a koka jeunesse ote. Pour no koka jeunesse ba bomana o culture musicale. Mais ba jeune ba bomana no bralima nani na bra Congo c'est bra Congo na inibra on ndeni ba epe mananu je na lingi kopo ero mona batondi na lemba na boye bazo ba stratégie oyo et la président oyo ondimanga na yebise makambo na Maroc masangeza
eleki awa na quantité pour mona masangango faut à brancher bandi comprendre est-ce que barosa la faveur te na bana na biso babota mi bala na baseta baye bateke masanga exista omona mwana moko seta na mulanga primus papa tinda kinga mais infraction musuto omela oh boza bato ndenge nini bozo ko diriger peuple te ngai na l'équipe bino na ko diriger peuple parce que so na kepe me na président Fachi na bando yebise to sono la macha jo bo passer ba tana ba bureau na bino te ba français na bino pa mpamba ba vaurien bozo mo ani so bozo ba français bozo maïle Congo to na besoin ba intelligent to na besoin ba excellent ya ba génie oka lobi likambu salami azongi sebo likambu salami bandoki boza ma bandoki allez bon planter République capitale mobimba chaque avenue à l'église et bon yo burukumese ya commune oko yeba te ka avenue ezana déjà na église au boyo lobina le 3e avenue batu bakoma neti bato maboma bande kobola muka 3h du matin bola mutu azoganga na balabala bola muka boya to sambela na coin balabala eza bien te balabala eza bien te pour l'état bongisi yango te so atie ba caro ba faïence ba terrasse ndenge za na ba Maroc oh mon a que demo ça la demo tout yo vas ma place ma Félix bazala ça salité et ça salité de demo moi ya mon ngo même na dire la question là au moins cimetière mo boza ka venda na weza propre o salité ne bangisa mingi bon siko batika biso likola fulu voilà bango baleka biso so bango baleka rapide wa baleki tanga koma koto kuna a doser triomphal a doser moi moké abani omona moi vie mais vie au bino ozo mona na Europe bozana ba facilité toi ko sala ngwa banda ko bino sombi na Europe parce que vous avez des maisons en Europe botekateka mbobozo bambongo wana bayeba bandeli ndako wana awa atana kimbantseke atana maluku atana limete pembe na presse to mona bozo tsina bato babibende neti bosali fikini na boulevard lelo idée oyo président Félix a pesaka wana ki babibembele la marasusu te ndenge ezalaki parce que to koma komona ngo pe awa bazolele bemba basal et koma ki tellement ebele neti l'église est-ce que idée on a pesaka eza bien selon bibembele kana mbalamo normalement ebembeze loko moko tango lobi le kana mbalamo faut zo pe charge rolekisa ngo mbalamo nozo saka na makambo o pesi batu idée bibembele kana mbalamo o sombi ba cercueil morgo futisi biso ngo fele bibembele kambala mo me dépense ngo zo continuer et yekutu makasi oh salba $3000 ba et yekutu dépense yesusu bibembele kala bibembe ezana ordre neti na ba Kongo quantité ba nzete tozana ngo cercueil ko le $100 te cercueil c'est quoi cercueil ba cercueil ba $2000 eza ya ba 3000 eza Jésus ba sambela ka kufa ba kundai na cercueil apolé la ba grotte wala Félix Tshisekedi au salarié na paye akosala rien akonginda kaka alongwe IDPS bungi ne palwe bunga nde MPR bunga akomane na la ma osala rien bon mata likolo bokita na se clé ya mboko oyo eza na bakongo parce que mfumu kimbangu aza mukongo ya nord ya Angola vérité ya mboko oyo soki bozongisi bakongo na première poste na bango te ya ki grand frère bino ba Swahili ba Luba ba Ngala bekolo etikali bozowela pouvoir même na ba ministère au mona mukongo tamusu baza 2 3 oh tout bozowela mboko bo comprendre te tata mpongo tolendo ndenge boko bwakela ba Kongo pouvoir wana na makolo sanke basenga ba sanke to senga bino po eza ya bino te
Parce que Mukongo a tiré la distrait pourquoi? Mukongo a distrait. Baloba Mukongo a Yuma Kaba ou tout pouvoir za poani. Et ça, le moins les kawana na se yango bima ki Mukongo a Yuma Kaba pouvoir. Oui, ndenge Lobamaka. Mukongo a punition belé. Bakongo a punition belé. Te reconnaître papa Diangenda te. Te reconnaître papa qui sont lequel était. C'est les Bakongo qui ont ingéré papa Diangenda Mouyi Biabo Marabat. C'est les Bakongo eux-mêmes qui ont fait cet accident dans Zelankamba. C'est les Bakongo qui ont divisé les bana ya papa. Bazo continuer comme infraction. Bakongo ba été que so ba diviser l'église Kimbangui, c'est ba famille pe que ça la diviser. Ba yeba ki amote. Pourquoi balinga ke sala mabon? Pour Diangenda tanga lobike, Fumu Diangenda Olimbis. Fumu Diangenda tanga lobike. Bitumbo eke utananda kuna yeke bimalibanda. Omoni bana Diangenda ana. Kongwe ko yoka na la politique et ko yoka na makambo nyonso. Mais bango peso ba yokanité baza suna problème mo bakangi na peuple congolais. Baza obligé faut ba ya na stade de martyr to yokani. Bolimbisa. Voilà selon prophétie tout. Selon prophétie, so ba sa elengo te ba okufa bango tout ba aussi là. OK. Ba aussi la pe histoire na bango bungi kimbangu c'est continuer na kintwadi. Misu ba ko kima la bakati ba centre d'accueil wana misu na ba mokoto. Ba to comprendre ndé nizo kimisa biso. Ba vrai toyé. Pour tout bazar là ce sont des faux, des mauvais. Siko kamba lisolo ya kamba nengo lobake na kamba. Il y a des mauvais là-bas papa papa Apo. Base ya Kimbangisi. Il est mauvais. Il est mauvais. Nengo loba mutauti kamba ina mbasu akufi pe. Mutauti kamba uta aye empoisonné. Bon batu ba pa yesu ba kufa bazate. Batu ba uta ba place musupe ba kufa bazate. So pourquoi mutauti kuna kufa lobby kweza yebwe? C'est que vous reconnaissez que lobby kweza na kamba. Te selon ndenge to mona ke maya kamba zwa batu bazukenda. Ezande mwana meza ya bango te eza ya bakimbangu seta. Maya kamba eza ya yo eza ya nga eza ya mututu. So na vision yo mona ndengo loba maloba wana ezaka nini eza na kati. Que mutauta na maladi kuna ya kufi ba ucha batu ba poison kuna place yo. Parce que place nzamba zali bato balingaka te Satan pas à la malade. Eza netinga na mutu mo ngai il faut ba kutsa ngala chef spirituel. Na makambo ngala loba pona ye. Yo uti mokoto oyesu pemera chef spirituel ozomona jeune wana so akutai pas chef spirituel parfois ko ozo pa kolami oli ngala pusa a cause de bénédiction oli ngala pusa papa Apo wana o aza conseil spécial à chef spirituel akolongwa soka longwe ta ko kufa parce qu'il est mauvais c'est akenda ka koto wana na ozoba so za la ngola wana amona kaneta za mwana ba papa o azomona neti église angolais ke koma yaye kala peta ko kufa kizengi moko atala na ngola boye ba papa ki solokele maboko po papa batala bana 25 batala bango 26 te donc moko bakama wana zana moko bakama kaka Madagascar kaka bakata litoye vanda pembeni omona ka Afrique eza la forme moko boye ka Madagascar ya pembeni yenga na benga ke Madagascar donc az Afrique mais upandi ba ventrier ba tina ba famille molimo yo nani yo mwana papa pour yo sala Kimbangui sangolé comme neti ya yo yuma makambo la batu ba kufela kanango oyebi pe ko banga kande ko zanola la su bien te poza mwana na bango te biso to la besoin bana na bango 25 wana kota ba papa arma kota ba papa qui solokele balongoli petit wana mutu wana zala na ngola poza mwana na bango te bakamati bana papa Diangenda papa Dialungane papa qui solokele ba monisi biso mana Congo ke te bolingo ezongi tokala meka membwa lekila kumosi vumbukila kumosi ndeki bapanzana ana mukolo politique eyokana politique muteke funda bango biso toyokani ya biso pays to tambola bien metikali famille moko boy tolanda bango na mabanga te tolanda bango na mabanga te po bango lusuba to porte malaria mboko yo bokabwana pona nini manque d'obéissance bolo bakeo pona kiangani akomi mais à moi la prophétie, à moi la ville à 1951, ba benda na pona likonda.
na ba diabolo wana ba Congo bazana kati ba yebaki teke ko kabula bango eza ko kabula Congo. Siko papa chef spirituel, il faut à dissoudre kamba mobimba to faut ça la nini pour que kambe za la vraiment ini. Te bato wana mabeto za la besoin bazana kati. Bazala kaka. Ne bazo ba mikoti sa kuna bakota. Porte kangama. Donc coach obimaso. Porte kangama bato obimate baza. Voilà. Yo mo vande mo maki mutu bo va ine pembeni azo pela na ba bilamba aziki akomi poussière. Faut tout bela tonner. Bato il faut ba tout bela ba kende ba lo ba ke papa to va ino ba mbule belé to za na biso boye. Pour papa yebi na ye. Kiangani ayebi batazala kana bango. Voilà. So pourquoi un chef oyebi bato za bato mabe olingi ko revin olingi ko salelo moroté on peut tout monde par exemple ndenge Joseph Kabila lela yeke non nazali na bato mabe tika wana tukuna olobi pe wana sala ba vantira nazali na bato mabe yende ifalo bala ba congolais ke nazali nga destiné na za la président bato akanga na makasi batenga wana zala wana ba ndiko gidenga na mindele bomba mindele pourquoi il y a la pouvoir nega la gidi mi ona netinga akoma place wala ba père wala bazalaka wala force moko ya si mezalaki mwana sososo atondi na nzongo mama za c'est mama za azana se a regretta ka vina e mabe Kabila ndenga za na regretta ka fort mutaona ba mbongo milliardaire regretter so niveau regretter biso to za vrai sali ba kinga kati kuna donc ezaki monde entier batu bayaka. Asa la vie, batu basala. Asa la vie. Président Venezuela tambula. Président Bénin. Ngaza na Bénin. Président wangazo chama ina ba fleur na quartier. Neti ba limete, ba lemba avant d'année wana président. Ba papa kingotolo, ba banda ocha ba mai na ba fleur ba mapangu na ba. Bazal ki à l'aise, ba kasavu. À l'aise. Ba pourquoi bazal à l'aise? Pourquoi ba à l'aise? Petit bango va former à bakulu no bazo kembisa batna ba cité ba bité ba retourner de minduki na bango entre bango batambula na ba garde corps yango na ba bika sans garde corps ko regretter parce que yo mutu a marque on ko za na mbongo e bela marque on a te ozwi langwa mbongo bato yanga ya yo ya ye ba voler à pam pam. Voilà man mamona tozana e mikolo na man mamona tozabwe ba place au moins to cha parenthèse et andenge to continuer mission dobo tika la kaka toujours na tolobe la vie bo s'abonner massivement vraiment to mata lisusu et puis bo partager man mamona on peut ce numéro na suka ndenge za la kaka alors man mamona tout est comme on a aux artistes tout est comme on a liwa ya général des fa bo obsèque ndenge le kaki après simanango ba musicien ba tomboki ko soit ne komi boye dossier à $25,000 fallait qu'il ait à la pona ko décorer général des FAO kutu x azwa ki 1000 x ba kabola ki on bilo wana nyoso pona ninkana ko lelo ba miyibi bango moko bazo blinga na ba réseaux sociaux na ndenga na ebeni vemate batika ba vantiro bazo distraire ba succès za te bana poto si ba dunda bango succès si ba dunda bango succès zate bazoka succès so ba ke poto ba ya ba bandi actualité succès zate ba luka actualité na des fois muta salaire reza Gentiningo bila gouverneur na bino muta salaire ndi ya éviter que batatale ka des fois baza ba musicien baza bande ko des fois mbongo ebembe ba pesa ngona ba famille bana Batika Aventure, bon, il y a 23 millions. Bon, oh, il y a Bombi. $25,000. Bon, oh, il y a Bombi. Est-ce que Bino Landeli paye Chantini qui a bimi ça il y a $25,000. Kasi bon ba kenda ki verge. Kasi il y a lié à Kitty si on l'a sait, bango peut tellement ba bien grand mouyi bien lié. Biso ba mi bien c'est Tosan. Kata moi. Toli yango pe kaka posi akundami. Yo pesa ba tu mo boye bike. Oh là ça va ngober. Voilà. Yo so lié ya munene. Voilà, on va no calme. On va no calme ba veste oyepe. Allo kamati pe. Ya bozo $25,000 chaque Congo on y Nzambelanga vieux dimo Koliat na veni tamusia vieux dimo chaque Congo vieux dimo chef va vélo c'est moi la monnaie karaté oh vieux dimo ko milita bembo oh karaté ko kaka so artiste danger so kinini ba farcer wala boko yo bon quand dit mbongo bo pesa ba piakera marque wana parce
parce que ce sont des piaquets. Hein? Et comme ce peut bien défendre, on dira botater. Bon, voilà, tu es évité. Bon, il y a gentini, malandenga, na ebeli ba pero ya nini ya biro na e. Si ba ibsege que non, bambongo. Maman Olive a aidé à Mundweri. À côté na palais. Voilà. A bengi moi sa Mundweri na chambre. Ba ke conseil ka bango de Maman Olive. Yo pel so la ba surprise mais yo soufa quoi. Yo soufa quoi. Yo soufa quoi kaka ça mamba bien. Ba Thomson na yena ba soso na cha bango cher. Vous comprenez? Maman Olive va sana de Mundweri na ba sana de. Tiens, on peut ce exemple. Maman Olive chef stratégie. OK. Tia bima ki wana ayebi ke no marga ba théâtre et sala makana makambo yo. Voilà. Ngana na tante ke na ndo yiba lar na nga moko na kotsa mwasi ya Mundweri na chambre. Ba koti ba causer na bango. Abimi akenae. Mais gentini oyebi ke bato ba liaka ba mbongo. Aye bien. Elle a bien gentini mo te ko fete bato. Na yo po ala kati. Po. Voilà. Michel Lengue, Michel Belavi. Non, mais c'est alors ma propre de monde la rabino vraiment. Ma cadre mboka. O l'équipe à Mouzi na Kolembe yote o yembi. Mais dès ya mutu, ya famille na binote o li. Tata Nzambe. C'est que badeyo ya ezokufa na ba este kuna ya ba soda ya pena ba général ba oli ya ba mbongo ba soda là c'est que badeyo ezokufa wala bo badeyo ba fausse commune oy voilà et ba mbona pe bimaka oh ba fausse commune banquette wala ba nini ba sala kala est-ce que ye grand frère na biso ngazo yeba tiki fu ba dossier mo ko tswala musala muso bo mona te ko ndire ba chebiso na gwana moro so ki pena nani. Bah dossier mon il fallait tout l'ande lavement sérieux. Bonjour monsieur Labiso il y a 23 000. Token 23 000 ou 25 000. Ngala simba bala rwana. Non zo mona ngaboy. Bah 35 000 $. Na simba on a kan fouf. Bah didi ki noani na minoto la na bango ba place moko ba kamba. Bah viens nga ba chacho mbala. Voilà. Bah yebinga. Bah père ba tigre banani ba Willy Kiala banani ba masansu ba na miki. Tout la na bango na ba kan fouf na ba Lorraine. Yebani ba valeur pourquoi ba dollar ngo sila kana ngo tango sili nasani sikoyo so ni salaire est possible yo kati ba tuana ba yebi vraiment ke mbongo ya Congo to yiba kango ozo comprendre voilà yango moni pe président le kaki alobi ke mboka oyo eloko ya kozwa ezate posi ekufa batu ba comprendre lingala te. Oh président Kolo va dire mais Koufa Kabila Timouni 18 ans l'obéli on la parabole hein plus que Mobutu parce que ça a une ba génie pembeni na o ba yebo yiba Mobutu ça a une ba génie o yiba te donc Kabila lekaki vitesse Android Mobutu azala na ba téléphone ba nuit. Allô, ya ba nini? Oyoki. Lokola la lobi boye kuna na mbanda ka bo kangelanga biloko ala nyonso bo tia na masuwa. Oyoki. Mais ya ba Kabila TV bimia. Voilà. Ba compte le ki ye mo amoni ba 00 ngingo ba whisky. Ariye. Avandi. Donc de tout monde est ram, dossier ram déjà oui bimo Android. Bakabila mais baza batu moko mais nazo comprendre ba fausse commune les kakiawa ba histoire ba numbi voilà ba histoire ba shebea ba arma matungulu ba kufina moma na bango mais qu'est-ce qui se passe ou un général ou un capitaine ya Congo moko boye à l'esprit donc il y a une église, une église, bato ba feste ba sakana na ba soda. Arrête ba soda, mutu ba so batela bino. Ba soda ngo suba, yuma po ba bisu ba koma ba patron. Soda a komi patron. Kasi au sala mboni. Mbongo nini sodo ko sala? Mbongo nini sodo ko sala ngo otonga ba immeuble tina boulevard du 30 juin. Ba général tango foro azuli mbongo wala wapi ba général mo louvo wala ba général mo na mono so kienke so ginai aza mundande
azwi limbongo wana wapi? Ah man, pays omoni pourquoi nga nalobelaka pays yo nalobelaka ngo na Kisasa pe naza na crainte parce que nous sommes dans la même génération nazomona réalité. Ce qu'on a lobby réalité vraiment tous au monde en Congo après 5 ans tout ça sous après 5 ans tous en évolution tout au Kitali sous tous en évolution à bientôt au Kitali sous après 5 ans tant que déjà mutalobi pays au bonga la biso souté to zira muto akoloba ke pays au to lingi to bonga vous comprenez donc muto akoloba ke pays au to lingi to bonga soka ye aye parce qu'on a combo nani pour président nyonso akoya so kaka prêter serment na kombo mindele ya ba loge ba mindele iloko esama na Congo ezate ata ba mbongo wana bango baozwa ezokenda encore kobeba otongi na poto sombi na poto osombeli bana place Vendôme ekotikala ya mindele ah mama place Vendôme ekotikala ya mindele eza prophétie. Comment yoza président okoso mandat kuna atana kikwiti voilà atana boma ata wapi basali yango vima ba réflexion nango mandenge za elaka na poto voilà pourquoi faut nous sommes mandat kuna Belgique na France ya Mobutu ezongia. Vous n'êtes pas des blancs, besoin de travailler pour les blancs. Pourquoi? Bon, on a pas sambo na binote. Blague était souffrance ezali. Souffrance ezali na kombo na Yesu Kristo na kati ya Congo. Boko mona. Alors man mamona. To mona ki ba moeleki, to baneleki, bakangaki bakuluna, bakina baona kanya makasisi, bakende koyekola misala lelo ba mobenga ba baptiseur plutôt. Ce qui totali na babilili ba niveau ya hectare o ya masango o bango basali wana. Mais pourquoi kini nzaleza toujours? Mais na babilili déjà to moni bakuluno bakangaki wana basali misala makasi ba masango bazola. Mais pourquoi toujours nzala na kini? Pourquoi Joseph Kabila Jean-Marie Kassandala qui ferme na 12 000 têtes ya ngombe oeza na boma so 24 000 têtes ya ngombe tout le monde a ta boucherie na été boucherie ya Joseph Kabila ezate izina miliki oyo bangombe ala babimisa ezate ba fromage ezate bangombe ala bazala baza pona nini abomba bango pona nini atekela bango wapi laboratoire babuma ata so 4 ngombe ya bawara ya ba Sénégalais ba utosomba na equity babobi man tozana batute tozana ba diabolo même ba mama Olive wana nazo ipsa yo so alinga ebiso so morgue ne comme on dit so chambre froide na morgue comme on dit égal prio ya sombila ka soso tango banda okota na pouvoir ya mobali na ye e banda futa douane rien. Mais pourquoi on a oteka ka soso na prio na te prio ya banda sombela Thomson ezo kota sans douane so alinga ki biso pourquoi banda oteka la ngande ngwana te ba futa ba douane te bazana ba nyongo na biso ba somba ka besensité bato ndenge nini c'est que Yesu ngazala ni ka ya bino ali biso ce qu'on a cité bon former ba pasteur no ba veste ba nini pour pesa ba mbongo na moment d'élection pour na ba faire dormir ba peuple tala pays ndezo kende ali musique ya salité tata mobimba neti Kofi ayembela biso musique ya salité bana Kofi baza instruire bana bawera bango na bazo sisa na États-Unis. Voilà. Pona ni tata na banga yembela ki Primus bino bomeli Primus bobini na sima wera mbongo wala Primus ezo pesa ye wera comme riche atangi si ba ban albino bozo sani boza kana si. Voilà. Pourquoi bozo ngasi ko kite zo kita. Pourquoi o makamso a Congo tango na lobango e pesa bato na ba parler mawa yango wana na osenga lelo to suka wana. Voilà. Parce que chaîne ezali ya bémission. Chaîne ya bémission ezali. Voilà.
chaîne ya makamba oloba pona Congo ezali. Réveillez-vous mes frères et sœurs congolais. Réveillez-vous. Onga combattant. Futa tike na yo. Yaka vraiment vanda ndenga na vandi boye. Sala ki combattant. Oyo nga na sala yango. Donc de basala bon za na combattre. Oh. Wana ki tufi wana ti combat tufi ya pamba basala ka. Ba chômeur mingi baza kuna. Misupe bazana soko landi bien orientation vie zate. Batandeni. Qui combattant za rofinga. Hein? Yo surnommé batu. Voilà to komi na suka, c'est-à-dire tozaki na man mamona, toza toujours. Soko lingi toujours kotala man mamona désormais mikolo nyonso kaka na tolobe la vie. Désormais man mamona kaka na tolobe la vie. Bo mona tozo tia ba parenthèse na masolo. Donc buku wa makambo yango aye nango to poninde. Alors si vous ba continuité nango s'abonner na tolobe la vie et puis contacter man mamona. Alors man mamona to komi na biso na suka. Na tuna ka question moko ya suka. Pourquoi banzela ezo bongati ezo salamate, tozo vivre toujours na bambouteillage. Au moni makamba couvre-feu de 6h du matin jusqu'à 0h. Et ça première heure. De 0h ti 6h du matin makamni ezo salama. Pour batia couvre-feu. Et ça Babylone système. Bango tu vas sala makambo na minute wala. Po ba ebi ke to koti ba to na ba palais ko to ça. De ba changer ka ordre monde. Quel couvre-feu? Guerre ni to zanon. Banda bo sala couvre-feu bo kota na ba palais po bo kanga ba rebelle. Bo fungwa mamisu bo ba ma couvre-feu na binomo kwa ba soda to ba bo mango. Moni ba soda ba bo ma couvre-feu. Bakoma obetse bino demi-journée na pays net Congo Damas yate kolia yate batu msuba zo kolia na 22h mais bakoma obetse bino demi-journée et ça normal après journée wana makamni esalama so pona banzela mais banzela bakamnyo wala nyonso wana ya butu so bo croire na kolo ba kolo mabelo te banzela bandokufa kaka makamnyo so fo boso wana bisimbi bientôt bisimbi ya mabele bino bozana contact na bisimbi ya mabele te oto nga banzela pourquoi ezokufa Bauti Munango. Voilà, photos on a ordre. On va léguer Jésus-Christ na Congo baza. OK. Que Jésus-Christ go de Nazareth. Aza petit a moké pa batwango. Banani. Ancêtre na biso. Ba ya kimpa vita. Ba ya nzinga, ba ya mafuta, ba mama Mikala, ba mfumo longo. Bambuta machwa bazebele bandre buka makengo tsuka padi bazebele basima utoko batoma ntoalani papa nkusu wa papa nkusu il combat baman mamona Mwanda nsini. Titi. Pona ninte. Rwandais. Merci tous ceux qui voilà. En tout cas, numéro de téléphone pour tous ceux qui ça. Et puis les loba pour na to continuer place biso tozana 09 70 36 16 16 man mamona so beti na YouTube man mamona omona makambo na nganyos obandela numéro naza musicien bon naza ko s'en sortir te yango moni malobango nyonso na komana ba mikanda yango nazo bimisango na émission po makambo to na lobaka eza na banzembo na premier album na betaki tango ifinami ekenda api ezali mais nazando bantaba ba yoki mungongo na ngate ngava album ebima fo zanda bantabe yokati bosiko na kenda zanda bantaba te mungongo na ba yoka onde. OK. Et commis. Bandela sous numéro. Plus 243 9 70 36 16 16. Mbote na batunyo so ba sepela na ngai. Mbote botinda ba kombo poto tanga ba kombo na bino. Mutu mso mona sali yo geste o sepeli na ngombe na Facebook soki na WhatsApp
atia kiti. Atia kiti. Oh. Mais mutu. Atia lomo. Bata bakanda baza. Voilà. Ali kuta te longine bomona te donc kiti kaka pesa kaka kombo kene doit 50 € na agence. Asuki ka wana na sepeli ka na olobi. Voilà. Mais longi talaka kiti. Voilà. Merci Nabino Nyonso Bozaki branché partout dans le monde pour Nakulanda. Émission Oyo na Tolobe la vie. Désormais man maman na Tolobe la vie et Zaki Bongai Zoé Matoko, le grand, le vrai sénateur à vie de la presse. Et merci na Papi Gen Tolobe la vie mon père. Et merci à Washington, 4 fois prêtre, les grands pays. Et pourquoi pas na président Jackson Mouya, aussi Karangati, mon vieux, merci na yo. Et on évite à Toto. Et pourquoi pas na roi de Gaulle Ngoy para français, Bambote na yo, na monipe prophète Bob Magema du Canada, Bambote na bino nyoso yangwana. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. En tout cas, Tolobe la vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!